oyo Jani akufi Lumumba la poto na minute poto mobimba eza obligé tozo ba pelle ya ba mama na biso oyo banyoko la bango na poto ba telemi ba papa na biso pe oyo basi banyoko la bango na poto ba telemi mama ezaka atoke église mon autre monio ezapé lité ya monene ezapé église eza mama na message mutazaki na bomo ya kufi a plus akufi na ba problème ni tozo ka koto via moi si koto makama belebele zobima hôpital ba mindele na biso ya poto poso to bitolo babo ba ke wito trike mais ba mindele poto ba bimisi résultat ba bijani azaki na choc ba coup 3 makila ba na kati ya moto na ezaki ni ya ba choc asali AVC 3 fois donc ça passe bien que Ndagi après bien zongi donc pour nous ça l'analyse on les a pas nous sommes bien pour là il y a pour ça les macaques c'est pas zongi le roi donc et c'est le quoi c'est le moro biso to mona o ka toye bat ba ole la auto père de on a père de et puis na liwa ndeni liwa auto yo kama dans ces cas ya zaki moto atap to tumboli et puis la histo to prier to ya tuna na nzonzi ba shege ba ebi et puis to kuta na veje to créer l'auto ya aussi ça so to beti ya mona miso avant na no calme et puis na to mona kanani ya ta na kanani expression ya ikaka ni ta aussi ça to bando tumboli wana mona pena ke moi ai tonde en fait ala na njima la ofu na biso to biso so a fizo keke to se que le c'est ça donc viona na yebi te pesa za vanda na batu pesa za olala na vie na vie artistique na milliard na tiko mona vie na fachete na tiko mona vie za problème na baloba adage moko maini na la pamba voilà baza appelle le mot baloba susuke faut dans la preuve c'est le cambo monde voilà comprendre donc oyo mutasali soki mutango asali yango elo ekufa te na mukili ya mukili voilà biso tout ok toza ba dans nzambe te poto ka justice na se justice a mutu nyonso na mukili eza panza donc o ayebi cause aliwa soki eza nde bato baolo soki via kofi normal gloire à Dieu la vie continue ezala yo ezala nga biso tout mais so eza ke mutu na kati wana capabilité wana et a passé pas que l'église a tout bela so eza mutu abomi mais so eza ke via kofi normal la vie continue mais pas ces aka ke poto zo yoka soki eza bongo mama ezaka atoke église mon autre monio ezapé lité ya monene ezapé église eza mama na message mutazaki na bomo ya kufi a plus akufi na ba problème ni tozo ka koto via moi si koto makama belebele zobima donc makamsu na vie po ote ya mananu yo moko na vie na ba âge to ok na mot de genre so moni likamo koi déjà nga pe na olingate elanga déjà kote ya donc mutu nyoso za maile so atali te o eza leso vina alors tant to vivre na vie olinga mobali faut ba mobali on nini olingi tant olinga mwasi fait ba mwasi no olingi po nzambe so apeso mwasi na vie gloire à Dieu to apeso mobali na vie gloire à Dieu mais sikoyo aucune place mobo monique esi mango te tika o tu eza ba leçon yo quand il faut que passer à terre quand devient daebu na auto yo quand neti ngamo pe na kosomta so par exemple na bala mutaso singa parler na te yo ngala to sila c'est maintenant kufa ba agent nzamba bomse voilà donc il y a déjà leçon donc pas surtout en ngoyo quoi veut faire avec ma belle veut faire que naki poto atika internet internet bimina qu'il fallait faire à jouer na ba pièce ba chaîne na internet to sala sana na baki to perdre to zangi muto ko ba accès un plus na ba chaîne déjà passe au quoi question sur ba pe ba lobaki na ba masse donc c'est là bango ba lobi que eye pour y ba on fait sa famille gloire à Dieu mutu so akufa ezate ka za boutique so yo bénéficier na mbongo ya liwa ya mutu ezate ka yo kanisa lokola ki ya movité donc des wana ya ki mbongo ba on fait sa famille la gloire à Dieu c'est pas ces aka ke oyo to zangi to talo la mutu to zangi encore à susuna ni lu donc c'est ça donc merci beaucoup tu as rendu kangela batunze là j'espère que oui na yaka ko jouer figurant à l'époque pas Alpha Bokolo
nakutaka vejani azalaka wana batabiongo bongwana betango bongwana betango nde na vejani azalaka na 3 tableau ya pamba atuni ngai ka question kombo na yo nani à l'époque je jouais avec les gens de Cédric ouais nayebi c'est obanga noki ayebisanga ka bongo tant tobandi scène abanoboti osati ke otanga kombo nanga papa donc esalaki nga bezaki eloko moko oyo par rapport à bakulutu ebele oyo tozala na bango oyo bafinaka bato oyo bakulutu mpenza ebele ya théâtre bafina ozali mpe na scène osantika zo étouffé ouais par rapport à Gianni banopesa mpenza scène libre pe antoine efai mais sikoka wana c'est un vrai comédien omoni Gianni bokosolola na ye 100% 90% comédie na comédie 10% nde masola bien mpe 10% masola bien na il faut forcer ozo comprendre donc azalaki vie oyo azalaki bien mpena azobenda baleki ebele todibia na théâtre eza Gianni topesa biso parce qu'à l'époque il y avait CD pour jouer na CD c'était pas facile donc mon grand frère azalaki na raison baleki ebele oyo bayeli lelo na affaire YouTube bana bamanque en respect moni kozala même scène na elombe que soit kombo na oyo ya lelo na kiliti mais so ozalaka scène mo na elombe yebaki apporter un plus cependant ebi pourquoi apporter un plus parce que elombe abanda de ya théâtre liboso na ntango ojoué de na Gianni sur scène yebaki oui ebakisi un plus na carrière yo kobakisela elombe loo te parce que peut-être bato mosusu bazo reconnaître yo andila elombe mais elombe aza déjà elombe Gianni so abando déplorer bamakambo wana il avait raison manque en respect ezalaki ebele baleki mosusu oyo bake kokutana na banganga ya lolenge na lolenge azwi mwa 6 ya mwa 2 ans akoya mpenza miso azobide mpenza moto osandeke oyo aza mokolo il faut na respecter mais loko aza na sisite kiti mpenza afani mpenza na kiti bamoi mokolo akoti po atelema ana azoma donc osandiki aobude ezalaki babiloko Gianni bado déplorer il avait raison parce que bamanque en respect na ekomami la brune soit forte obomaki Gianni moto obomaki omoni siko monene na ye la brune ayebaki te Gianni akolela ouais ayo prendre conscience ntango omoni sikoyo monde ezolela siko Gianni ntango azalaki na Gianni pembeni ayebaki mokambi na mobali na ye te la brune ayo comprendre papa ya bana na ye bon papa ya bana na nga aza nde boye ayo comprendre que pourquoi tozwa kize la brune abomi la brune abomi Gianni na mbeli te mais avec les actes preuve ane hôpital bamindele na biso ya poto poso to bitolo babolo bake wito triqué mais bamindele na poto babimisi résultat babi Gianni azaki na choc baku 3 makila bazo na kati ya moto na ye ezaki ni niti ya bachoc asali AVC 3 fois moto azosala AVC 3 fois azolamuka bien ni parti moko ezozwa choc c'est que nzambe aprotéger Gianni parce que la brune ayo comprendre que oui papa ya bana na nga il fallait pas na sala eboye na futi monnaie de singe na papa ya bana nanga sikoyo ba problème on la brune azaki na on a fait Gianni Faye bazaki soki ba problème basali ba panzani arobenga avec Gianni à plein pied pour na Gianni parce que point faible ya Gianni Faye eza bana na ye fait Gianni ba nozongela la brune mingi ka pona bana sikoyo nazo tuna la brune motuna awa Gianni akini nana boko le sko bana en tout cas wana kambo oyo Gianni a pour le mumba la poto na minute poto mobimba eza obligé tozo ba pelle ya ba mama na biso oyo ba nyokola bango na poto ba telemi ba papa na biso pe o basi ba nyokola bango na poto ba telemi c'est à dire liwa oyo liwa ba comédien bele ba tête na ba choc on voit que oui to risque de perdre José Delhomme est-ce que que ça na comédien moi ça na poto asa déjà na AVC amutu ade akisengi est-ce que boyebi déjà ba comédien est-ce que Gabi qui voit raison raisonner sur bien choc à Gabi où tu as payé pas moi ça dit il se va tout se prendre en charge nous les artistes et comédiens tout longola tout zo basi ya poto ba demi dieu to ba normal oui ba maman la biso ya poto wana ba yebi que Congo est en souffrance baby que oui mobile nanga a souffrir a sa théâtre na Kinshasa na zo 2000 balles nazwa 1500 ya makambo nanga nazwa 500 na tinde la mobile nanga ko joyeux quoi chose côté parce que faut mes autres torturer moi si basakana na moi c'était au faut mes autres torturer moi si ba ko créer de l'homme boulot et bien ba comédien tout kota na nzela basi biso moto créer OK en tout cas souvent na ko mon
Oui, ça m'a loupé. Oui, Gianni a condamné mon air, Gianni a condamné mon air, Gianni a barreau, Gianni a simple comme bonjour, Gianni a l'ingénieur comme bonjour, Gianni a Koseka, Gianni a la candidaté. La première nous sommes dignes dans la joie, première nous sommes dignes dans la vie, la joie na Gianni. Donc il y a un garçon moko, non, son nom est bon, ça fait pour qu'il est bas. Zambaka malam. Dans la agenda pour nani olamu na ye gangi c'est ça olamu gangi akina problème ya mukute na final Gianni so bengi na tournage à seka aneka Gianni bisanga muya okolega ko jouer ngati mais kanganga kana sentir Joana Gianni première tableau na joie li salango mam do koma film wana abaluku mama ko tiko jouer na kei donc Gianni non on a merci. Merci, président. Ça fait mal. Ça fait mal parce que ça des fois, il y a des choses, il y a des salades, donc collègues, alors, ça va doubler les amakas. C'est ça. Mais souvent, le malheur atteint souvent les justes. Mais le Seigneur l'a béni. Mais ceux qui sont dans ma boue, Songolo Pagalo, Pagala Songolo. Oh, aïe, dit que non, a contribué à ma bec et ne voit qu'il n'y a rien de Zamba pas battu, à mouer la tête, à ça fait que tu as mon appel à Tambo, à Zaïs. Ce qu'on appelle mon peuple, on peut pas bien dire. On peut pas mais les gens peuvent me benda, mais ils ont dit c'est ici comme artiste, un mot rapidement par rapport à la fondation des Tshisekedi. En tout cas, le monde parce que ils sont comme on a besoin de n'importe qui. Surtout ça, parce que si vous m'avez dit maman télé, moi malade maman télé, moi passe maman télé. En tout cas, maman Denise, moi les pères, papa béton. En tout cas, pour les babys sauter, ils sont tous à la moi malade. Ça sera présente. Moi passe ça sera présente. Moi fête ça sera présente. Parce que quand maman y a un gars soit été tatulu kazo ba nena zabo.